moto akala na kota ko to moto akala Lozo benga Kabila ka moto akala. Non mais ngana lingi ko lobali kama moto te. Na le lopo na ko lobela moto te. Na betanga libanga na jaki déplacement machwa mino na ngasi. Wana bato ya Kabila. Bato ya Kabila. Ba déplacer au machwa. Ba déplacer nga machwa tina kenda ki afudi sipo na ko luka ba placer o moni ke so la mina tia mino na ngabo yo ko mona ke ko telema place moko te. OK. E ko telema tepo na jaki déplacement machwa yango eseke na kende na mboka ya ba ninga na biso ba africain mzipo ba ka ko placer machwa na ngai. Donc à partir bato ya Kabila de ba betaki yo déplacer au machwa. C'était en Mbandaka. C'était en Mbandaka. Lero bazolo ba ke beta o moni muto wana ne muto alucha muto atako pesa makasi pona bato wana manifester beta ye masasi siko ngalo kwa dai na sima na ye nde libanga moko bainga ko beta ebetinga na koi bato bapalangani les gens croyaient que ezali pe mokolo oyo jeune moko adwaki masasi na libele na mususu akufa ici place. OK. Ezali moko na lali bato bapalangani babino akufi nde na sima na yako lamuka na sala ki panda ye mwa na dai kolia te azali pe ko selo kote bakanga nga biloko na munoko ndo na zwaki swena yo ya makambo nyonso wana gouvernement basundela gouvernement ezwaki charge na ngai te bala papa akendaka musala lomene azwaka azotangisa pe bana me lere mama akwei na zemi afutaki déjà loyer afuti pe classe siko akozwa mbongo akende mama akende bota wapi azaka na salaire ya muke. OK. Lere azwi grâce njambe atinda azwi pe chance wana seni asepeli pe tata mongo na mboka longolie na charge ya enseignement ya bana na charge pe accouchement. OK. Ango fu bato population ayeba ke tango mona mboka kota daga mona mboka omoni banguna o lelo komi mona batako loba mingi na ba media ko soutenir bato ya libanda de wana ba mitema mabe olere bazaki na tata mongo ya kala soki balingaki peuple congolais mayelo oyo mona mboka ya solo Félix Antoine Tshisekedi abimisaki fallait pe bango ba pesa ngo mayele wana pesa tata mongo mboka kala. OK. Asala po azaki na bato azaki entouré na bato mayele mingi mais bango batalaki posa na bango po na bango na mabota na bango mais batalaki te que peuple oyo tozaki kolobela tout mo azaki pe na passe. OK. Tata mongo mboka malamu ezali nini toyebisa ke tala population basengeli batanga ofele bana na batanga ofele basengeli bana na babota basina babota ofele to basengeli tosala totala basalaki yango te. Tata mongo mboka ye na souci ya population albino ngaya wa nazo ye pona peuple oh ye moka le peuple d'abord naza ko exécuter. Est-ce que le peuple d'abord en opé ko exister kaka le peuple ako bikela penja non mais bato ceux qui ba ko bikela te c'est parce que pendant 18 ans tu as na ta souffrance vous comprenez. Okay. Alors tant tu na ta souffrance ko lukate pour lukalelo lipambolio c'est kwamba monko ezoka mo ata vous comprenez batala na 18 ans tu as na ngo ya pasi be mutu ayaka mandali boso eleki oyo ezaki dotokolo ba mandali boso ezaki ba biso ezaki na ba espèce cache na banini makambo ezaki ebele bolo kwa makambo ezaki ebele makambo ebele tango omoni ke mona mboka Félix abi ngai awa ekoki nasengi na servir peuple congolais ndenge tata na ngai alakisaki ngai ndenge ngai moko lokwa congolais na défendre peuple congolais pendant 10 ans a servi mboka pendant 10 ans comme avocat d'affaires. Très bien. Azaki na pare politique moko te azaki na simana ye o atinde kena na politique. Okay. Pour la première fois Alexandre Luando Mboyo akota na politique nde confiance tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi apesaki ye confiance. Merci peuple congolais bipa nyonso bozwami bino penza bato bomesana kozwa biso chaque jour toyaka kopesa bino ba information en temps réel topesi bino ba mbote bipa nyonso bokolanda biso na 26 provinces ya République démocratique du Congo topesi bino mbote na mboka bapaya bokolanda biso topesi bino mbote. Émission Tolobela Congo, une émission à caractère politique wape pa itoyaka ko décrypter wape pa itoyaka ko sala ba analyse ya makambo yo ekoleka na République démocratique du Congo. Lelo tozana cadre ya agitation pour la République ya mwana mboka Guy Luando na yeto kosolola oyo ekoleka na République démocratique du Congo. Mwana mboka Yvon, bonjour et bienvenue. Bonjour Mopandi Sango. Na tout na Sango ko ya mama na plateau na yo. Merci. Alors mwana mboka Yvon, avant to kota na sujet ya mokolo molelo République démocratique du Congo ekotambola ndeni. Pays na biso ya kotambola tozali na o babengi banguna o peuple banguna o baza ba congolais bakoti na banguna bako musamboka na biso
mais tata mokondi ya mboka oyo aza na volonté ya koluka ke aluka bosolo mpona korécupérer partie na biso ezonga ya biso ata kobunda malembe mpe na kondima tokolonga mpona kozongisa kimia na kati na este eloko ezali tolango eza likambo ya este kasi kimia kozonga mpo ezonga mpo na biso peuple congolais epa na bino congolais biso peuple congolais ndenge outi oloba mais apparemment bino nyonso bato arrête boloba ndenge moko osala lokwa autorité morale na bino oloba lokwa Guy Lwando eza école non mais lero ndimi okota na vision ya mona mboka Guy Lwando mboyo waza initiateur ya rep oyo lelo mpona ye mbala yambo akota na politique nzambi tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi alubolaki ye mbala ya liboso commissaire ministre. Ok. Azalaki avocat d'affaires pendant 10 ans kasi mbala ya liboso akota na kati ya politique avant même arepe botama ezali tata mokonzi ya mboka apesaka ye confiance ya konome ministre d'état na 2021 akoma ministre sans parti politique. Donc akoma ministre sans parti politique. Engagement na ye kotalaka vision ya tata mokonzi ya mboka pa bi bona linga soutenir tata mokonzi ya mboka. OK. Nata Covid amipesaki mobimba ko soutenir chef de l'état. Le chef de l'état amoni abino moto oyo akota na kati ya gouvernement po akosalisa ngai pe vision na ngai ekozala accompli na kati ya na ndenge bato balobaka ete Guy Lwando aza fruit ya Kabila nda rekomandaki ye epai ya Félix Tshisekedi oyo akokamba biso lelo bino boyoka yango ba point de vue na bino ezala. Non mais bato baseni ko beloko moko boye mona moka Guy Lwando mboyo comme avocat d'affaires wazalaki pendant 10 ans a servi mboka pendant 10 ans comme avocat d'affaires. Très bien. Azaki na pare politique moko te azaki na simana ye o atinde kena na politique. Okay. Pour la première fois Alexandre Guy Lwando mboyo akota na politique nde confiance tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi apesaki ye confiance na 2021. Oyo ke pour la première fois akota na politique. Pas akoti na politique azaki na pare politique te nda aprendre ko créer biso pa auto bengi parti politique ya rep. Mais biso bato nyonso bayebi ete pare politique ya Guy Lwando eza Joseph Kabila eza PPRD Guy Lwando azwi mbongo na sima Joseph Kabila na mama Olive ndenge bato non mais yo zali mopandi sango ça fait mibu mingi yo bato balobeli makambo wana. Très bien. Mibu eleki mingi osutala j'avais komona mutamisi photo oyo komona ke initiateur ya parti politique na biso mona mboka Guy Lwando somi ya ba équatorien wa za un espace grand équateur tikala j'avais komona photo soki basalili ba intelligence artificielle te otika j'avais komona photo soki boto wolo baso mutako yeba na mais azaki comme avocat d'affaires wa servaki mboka na ye pendant 10 ans. Mais azaki na pare politique ta koloba ke yo za ko sala wa lokwa tout akatolo à tout moment que na ko travailler na selon vision à chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soki mutaza na vidéo soit photo à l'époque après da kala oyo ye Lwando alobela kingai ni naza boye nazali fruit ya monsieur X pona kotanga komwa mutu te. Ozana kati ya gouvernement ya papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokopesa ye ba honneur. La soki tokotanga mutu aleka kala na tanga komwa mutu za Lwando azaki na pare politique na ete. Bino pe ba pekisa bino kotanga komba Joseph Kabila. Non ba pekisa biso kotanga komona ya moto te ngai na lobi te na otanga komwa moto. Alexandre Guy Lwando aye azaki comme avocat d'affaires. Akoti na politique, kokota ye na politique moto ayambo oyo nommé comme ministre za Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokolo ba lelo pare politique na eza chef de l'état waza kokamba ekolo na biso waza na souci ya kolongola pays na biso na pasi waza na souci ke tomoni tango molai gratuité de l'enseignement ezalaki te mais ekoti lelo na mboka na biso grâce à chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abundi utazwi pouvoir na ye ekuti ba covid makambo kilikili bongo lelo pays na biso ezali ata bitumba ezali mais toza kobika na kimia yango faut topesa lokumu na tata mokonzi ya mboka. Soki tolobi lelo osalela biso différence ya gestion entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi osalela biso ndenge. Non ngai normalement nakoki kolobela makambo leki kala te ngai azalaki na mouvement citoyen lucha. OK. Depuis 2016 toye mbala liboso na ngai nandima koya na kati ya politique mpona azwa karte ya liboso nde na miso engageaki na parti politique excellence Guy Lwando mboyo. Alors lokwa ye mpe moto aye ya yambo oyo ye lokola avocat d'affaires mpo akota na kati ya politique mbala liboso na souci ya population abi na moke nde bapesaka ngai mpo namipesa senge nini namisengage na politique. Alors nakomisa engage na politique kotalaka
vision ya chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi to nde ami Côte Saki tango pe biso tomoni ke akoti biso pe bato to sepelaki na ye to landi pe nzela oyo alandi. Alors pour la gestion na mibale différence eza nini? Mais sikoyo moto akala nakotaka ko moto akala Yozo benga Kabila kaka moto akala. Non mais nga na lingi koloba likama moto te. Okay. D'ailleurs lelo pona kolobela moto te. Très bien. Na moto akala ça veut dire tango tozalaki azali chef de l'État. Ngayo na droit de déplacement mâchoire na kenda ba fu d'ici po tango tozali koloba ke tango lobaki ekoki tokende maponomi ba oyo yaye ba ekolanda biso na banzela. Bandela na lelo wala. Ozwaki déplacement à mâchoire. Déplacement mâchoire na dem tango tozako manifester le ngona église catholique. Pona koloba te oyo lobaki ekoki organisation maponomi po ke to pona mokambi asika. Bayi batu na ye bayaki koluka biso na bandako jusqu'à ce que mususu abetanga libanga na jaki déplacement mâchoire mino na ngasi wana bato ya Kabila ba déplacer au mâchoire ba déplacer nga mâchoire tina kenda ki afu disi pona koluka ba placer o moni ke so na mina tia mino na ngabo yo ko mona ke hôtel ma place moko te. OK hôtel ma tepo na jaki déplacement mâchoire yango eseke na kende na mboka ya ba ninga na biso ba africain musu po ba meka ko placer mâchoire na ngai. Donc à partir bato ya Kabila de ba betaki yo déplacer au mâchoire. C'était en Mbandaka. C'était na Mbandaka. Ezaki na Mbandaka. OK. Ezaki na Mbandaka l'air kutu mutado tinda abi azako tinda mutu bona kotanga te ba jeune bazolo bano beta masasi bado tinda ba beta chef ba yoko kondo masasi na daki derrière ye. L'air bazolo ba ke beta omoni mutu wala ne mutu alucha mutu azako pesa makasi pona bato manifester beta ye masasi siko ngalo kwa dai na sima na ye nde libanga moko ba ngako beta ebetinga na koi bato bapalangani les gens croyaient que pe mokolo oyo jeune moko adwaki masasi na libele na mususu akufa ici place. OK eza moko na lali bato bapalangani babino akufi nde na sima na yako lamuka na sala ki panda ye mwa na dai kolia te azali pe ko selo kote bakanga nga biloko na munoko ndo nana zwaki soin yo ya makambo nyonso wana gouvernement basundela gouvernement zwaki charge na ngai te tellement que tozaki à l'époque tozaki na mouvement citoyen zaki non partisan ezaki bozaki na lucha donc biso moko avant que ba cotisation ya ba camarades un peu partout on est likambo ekomi ndeko pa komi boye photo longola to évacuer yango zo banga kotanga kombo na bango non mais ngana kotanga ba kombo ba douter parce que pour na ngai mbala liboso na kota na politique o na zwa carte pe na signer mbala liboso pe na la nomi na kata parti politique ezali parti ya mona mboka excellence Gilwando Mboyo oza kolanda vision ya tata moko nya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État. Omoni que politique eza pas koleka mouvement citoyen. Non, politique eza nango eza pasité makambo boyaki obelela libanda tango bokoti na makambo yango bomoni eza pas eza facilité ya ko changer na clin d'œil ndanga bolobaka kitisa to échanger kitisa pesa biso courant na mai mbala moko likambo tata moko ya mboka aya akuti makambo ezaki ndenge na ndenge échanger ki mingi omoni lere mona mboka ye na souci ya population na souci ya peuple abano likambo ya kobota gratuit motarito ke kobota ofele atie pe gratuité de l'accouchement ofele wala ba ko autoriser bino ba jeune bota na bino non ba Yves ndenge ba bota ka chaque non tokolo ba bongo te esana batu pe musu bazana mabala papa akendaka musala lomene azwaka azotangisa pe bana me lere mama akwei na zemi afutaki déjà loyer afuti pe classe siko akozwa mbongo kende mama kende bota wapi azaka na salaire ya muke lere azwi grâce njambe atinda azwi pe chance wana seni asepeli pe tata mokonzi ya mboka alongoli ye na charge ya enseignement ya bana na charge pe accouchement ozomona donc yango fo bato population ayebake ntango omona mboka akota azaka amona mboka omoni banguna oyo lelo okomi omona baza koloba mingi na bamedia kosoutenir bato ya libanda de wana mitema mabe polere bazalaki na tata mokonzi ya kala soki balingaki peuple congolais mayele oyo mona mboka ya solo Félix Antoine Tshisekedi abimisaki ifale pe bango bapesa yango mayele wana bapesa tata mokonzi ya mboka kala asala po azalaki na bato azalaki entouré na bato ya mayele mingi me bango batalaki posa na bango mpo na bango na mabota na bango me batalaki te ke peuple oyo tozalaki kolobela tu mo azalaki pe na pasi tata mokonzi ya mboka malamu ezali nini toyebisa oke etala population basengeli batanga ofele bana na bango batanga ofele basengeli bana na bango babota basi na babota ofele to basengeli totala basalaki yango te ozomona donc fallait basala eloko wana moloko tata mokonzi ya mboka ye na souci ya population
albino ngaya wa nazo ye pour na peuple oh ye moka le peuple d'abord ndaza ko exécuter est-ce que le peuple d'abord en opé ko exister kaka le peuple ako bikela penja non mais bato ceux qui ba ko bikela te c'est parce que pendant 18 ans tu as une ta souffrance vous comprenez alors tant tu as ta souffrance ko lukate pour lukalelo lipambolio c'est kwamba mon que zoka mo ata vous comprenez batala no 18 ans tu as ki nango ya pasi be mutu ayaka mandali boso eleki oyo ezaki protocole wa mandali boso ezaki ba biso ezaki na ba espèce cache na banini makambo ezaki ebele bolo kwa makambo ezaki ebele makambo ebele tango omoni ke mona mboka Félix abi ngai awa ekoki nasengena servi peuple congolais ndenge tata na ngai alakisaki ngai ndenge ngai moko lokwa congolais na défendre peuple congolais ndo omoni aye alors peuple congolais topesa ye encore chance ozomoni mandat oyo ezalaki liboso ezalaki mandat ya bapiliki ya bandi mpo oyo omoni bitumba baguerre depuis janvier oyo omoni sikoyo tozolanda ya 10 mois une partie na biso eza occupé na banguna oyo ye mona mboka Afrique aza kobunda alors nini mpenzi esali yo olongwa na mouvement citoyen place boyaki kolobela peuple libanda place boyaki ko revendiquer pour l'intérêt ya population o intégrer parti politique ya mona mboka Gilwando bon ngai soki na intégrer parti politique ya mona Gilwando ezalaki kotala ke vision na espace à Grand Équateur tout ça nga za équatorien licence OK papa na ngai maman na ngai baza ba équatorien et bongo faut kotala tozaki na bakulutu mususu to kala baza na parti politique na bango mais lokwa nga na dai ko revendiquer pour l'intérêt ya population mais tant on a moni moto ya ye na souci ya peuple aye à côté na kata gouvernement na bino bitu oyo nga na zwaki muke na kata mwa citoyen na accompagner pe pour natalisa ye pour nazomi se rappeler mbala liboso zaki na 2020 tango a lancé fondation Widal na daki moto a liboso bo ezali makambo akala babi ennemi na yo ya politique ya lelo lobi akokoma fan na yo OK na ingo loba po ezali mbala liboso mola mboka lelo azali moponami oyo population aponaki ye ona ko pese ba respect kulutu na ngai o tolali na bisika nyonso mola mboka elekola na 2020 l'air mona mboka Gilwando a lancé fondation Widal na 2019 et le koladaki moto a liboso ya ko critiquer fondation Widal OK et tango ngai na zui capture wana ndaki moto a liboso ya tina exchange Gilwando na tineli wana ndaki na sénateur auti mapona mia ba yo sali bangi na chopa bimi sénateur mbala moko na zui capture ya elekola publier na réseaux sociaux pour na critiquer fondation Widal très bien na tineli mona mboka Gilwando mbala moko abenga ya bi vont bi que fondation Widal za ya bino alors le quoi za ya bino ngai pendant 10 ans comme avocat d'affaires bongo oyo ndamba apesinga na musala ngana ko kofala ngo libanda mboka nasala ona senye kosala mena zongi na mboka pona kosala pona souci ya bino peuple alors soki moto azaka olinga alo mambo alokuta po batindi ye bosengeli kobenga ye kozongisa ye na molongo po biso to ba équatorien na lobite ke bolobela ye me bofanda bosula botalisa ye Widal ndenge ezali ona maloba mona mboka Gilwando alobaka na ngai na benga oyo lelo azali lo honorable lekola leki na ya motema oyo alingi mingi alors intégrer parti politique yo na parti ozo assumer ozo na fonction naza coordonnateur national chargé ya Ligue des jeunes chargé ya visibilité na bensigne ya parti ndenge balobaka ete Gilwando azobebisa politique ya ba jeune akokuta yo oza ya komata okoti na parti na ye akitisi yo parce que kuna bayembaka Gilwando mutu mususu akokoya na succès koleka Gilwando te boyoka malobaka na esalaka bino ndenge nini Gilwando bato bakolanda ye me akoboma moto na bango non mais lelo soki bato lokuta mabe nazaki na mouvement citoyen lelo po bato bayeba lelo ngai bayeba o ngai nabengami lelo Yvon nakoloba ondio ya nzambe likolo moto nakotie na sia moyo oyo nalonga maboti na ngai za exchange Gilwando OK azali yaya moko motema malamu kulutu moko ya po asalisaka peuple pas lingi jeunesse qui ne liboso ya des jeunes adu akomi ministre na âge moko esingela kité o monike akomi ministre et puis pemene na bato balinga bazaka pemene za ba jeune en fait OK atika la rappelle jamais aux motema mabe belé a ba jeune lelo ba na misala c'est à travers lui ezala bato belé bakulu na biso ba politicien ba betela ba mususu batambola omona mutatamona mokolo bona kotanga te ba vie na biso espace na Grand Équateur
batambola na ba jeune mais lelo ba jeune wana lelo ba mi se retrouver c'est grâce à Exchange Gilondo ba lelo moto ako yebi Exchange Gilondo bino omoni nga na sa politique nanga parce que nazaki na moto X omoni moto X poto sala bo nazaka na ye à l'époque akala ayeko beta siko mona moka Gilondo ninga alekaki na ba position wana nde Exchange Gilondo mini eta ko mona ba oyo azaye botika na pesa ya musala pour que azaka une expérience atambola kinango alors moto wana aza moto ko bateke azako kanga étoile ya ba jeune ye pona ese kosalisa ba jeune ba mata yo po zwa musala we nga naza musala nga lelo naza cadre ya Fonat naza na agent national ba bikuna soko ye cash kuna soko ye na pas Gilondo avant o adhérer parti politique il faut appeler ça au misolo non yango pe ba jeune ebele ba komi ko non mais moni ngai lokola ngai mutu nyoso ya repa ko leka poto poser non mais ngai na lobela na bosolo ngai nazali loando di sang très bien ya ezala différence ezali bato yo ba yelelo kokote pa excellence mineta Gilondo nga za mona oya ye oyo ke tanga repe botami na botami na kati na kolakisa ba photo ko mona e ko banda tango da sénateur tilelo na widal tilelo ngap nana zo kwa ngai epane na zo kwa mona alors soko kozala muta koloba ke po ya na rêve wa peso misolo lokuta po ngari na zawa ngana ye epane na vision na ye okay oya lobaka na nga tout moment be moni ndenga tozali awa arepe ko botama spona ko salisa peuple pe lobby arepeza parti ya biloba lobo moni batu balamuki koloba biloba lobate nous wana na repeza la kate OK vous comprenez parti politique na biso pe exemple yela ba proposition et puis le quoi ndamba aboti asali parti politique écoute kaza la kate ya gouvernement de le quoi na zawa na komena mokoni tala pona likambo etali santé le quoi za na kate ya gouvernement tala boye basi el makamuna ngoyo koko memango na kate ya gouvernement te proposition soka tala eloko oyo ivoa lobi na ngeza tina na memango na kate ya gouvernement donc epa na yeza kate ko sa kijalelo olamungi lelo nous omona batu noso batu bakolamuka na tongo nous les tel to lobi bona boye pa na biso za kate parce que biso tozana ya moto initiateur to benga nga rêve pour moni batu musi balobaka ba autorité morale pour la première fois oka kombo ya rêve wana bimeza na rêve rêve ngo lingelo ba on est ça autorité de référence na biso OK ya za autorité morale ya za rêve na biso c'est pour la première fois oka ba parti politique et daki non pas biso za rêve pas na biso OK donc pas na biso et pas na ye to yete mutsawa bino moni ye akanga ba lokuta moto jeune non so alanda ye ata lelo pa lo ba bino na ye pona bino moto sa ko sepela lelo tala c'est pour la première fois ba politicien ba rebelle na ko talisa yo lelo mona mboka sénateur Moïse Okumbo lelo a commis sénateur pona pesa examen na sali ezaye apone mona ngai ngapo sanga dali jeunesse etambola lelo yoko kota ko twa pe ba jeune mususu lelo Moïse Okumbo da ko salisa ba jeune atwap le monde pour ça na ezala ke le quoi azali mo équatorien n'est-ce pas ce grand équateur a salisa ba jeune vous comprenez jeunesse ezala et se retrouver quand même alors c'est muta loba ki ya yepo na ko etendre ba chance ba jeune za lokuta alors yoza na grand espace grand équateur province na d'origine za équateur to chop de pour na d'origine za équateur oza parmi ba rares jeunes ya équateur o ba ko se retrouver na parti politique ya rep parce que ba o nyonso ba ya na sima non ba bi bango kuna eloko te ba ko lela se ko non mais pour la nini faut que baka tout dans la parti politique tala lelo si mutaleli dans 2 ans parce que ça va tout ça ya na rep 3 mois 4 mois mais biso ba temps mais biso na dawa na ko biso tala nga za kinex na tambu na esa mibembo ko le kabipai na ngana za kana ya tout moment très bien na yebi et c'est différent mutako ya lelo ye parce que ya repo monique façon ni omoni ivoa za ko bika façon comment na moni ivon fona ke na parti etc Gilondo po comment jeune wana za kitoko boye donc omoni ke autorité de France na ngai ayeba kanini ko zwa swe na ngai ayeba kete oyo aza mwana pana ngai ya binga biso bana na ye donc bato ba yena sima bazela non eza pe likambote ye pe alobaka na biso alobaka na biso abi ata ndenge bino bobana na ngai naza papa bana belé ils vont rose na ngai pendant 10 ans le quoi lelo dia pana ngai na 9 ans déjà très bien 9 ans mais mutako ya lelo ngai il depuis na fala ba na 10 personnes mais mutako lelo na 100 personnes mutako na ko mériter respect et pas que ça dit Gilondo ko leka ngai OK ozomona très bien alors donc c'est pas ezali kambote ke mutalo ba ke non mon ndenge ivoire nga sala kizale lote je crois sur le la première fois na manelo na chaîne on a yepo na yebike na sengi pour na lobela comme na talisa bande na biso de fois ba monsieur pour monnaie pour lelo ça dit Gilondo ko tuna ya ko tuna mais yo zo lo ba ke na zo ko kipe yote yo eli nini o sala po na ye OK
Vous comprenez? Oye ka parti politique yo memi nini na parti politique. Depuis aya sali a rep na ye. Yo bimisa nini oyo sala pour que le lo rep ezala. Vous comprenez? Oye toya kabiso no so ka oleleli apesi yo esengeli lokwa motema papa. Pour azala motema papa. Na totama to mona ba politicien mais ye ngai na guma mabolongo na ngai na lobaka ngo soki na leli pona nzambe ke apesa makasi pona papa na ngai baboti ngai na mama na ngai bakwa ba mais Giloando faut battre la cahier ko pesa ni to kolongo. Très bien. Alors moi na mboka Yvan bouti tourner na Grand Équateur na CG na bino itinérance yoaneza qui dit à quoi? Donc mon mboka secrétaire général infatigable maître Camille Richard Kalele o lelo exadi Giloando benga réalisé. OK. Abenga ki Élysée pour au monde ya côté na kata gouvernement atako lobela intérêt à population. Alors ya ko zala te ke azana kati ya politique azana kati azako lobela peuple mobimba e bongo ye baka pe aza Jesus na signature ya parti politique na ye. A monega ibo il faut na tia gérer au quotidien na ngai nda benga ki le ko Élysée. Eza mona mboka secrétaire général maître Camille Richard Kalele. Maître Camille Kalele azali originaire ya Kalemi. OK. Aza équatorien po wa balobaka omone zalaka wana parti ya Bangala. Ozomona me ye abino me loko eza parti ya Bangala lokola za la posa ke parti na ngai zala na Congo mobimba pe na monde entier le fona tia moto aza teka équatorien soit na espace de grande côte nini atiaki mona mboka secrétaire général maître Cheikh Kalele comme secrétaire général. L'année passée na 2024 na mois de septembre tukitei na Mbandaka on a koyeba ayeba ndeni kotala malade za na parti na biso na espace Équateur na ville Mbandaka pe pour atia ba animateur asika. Très bien. Tokitaki atie ba animateur asika abongo aneoyo esengai ke akene na toke na Chwapa. Ndo moni tokitaki na Chwapa musala asai musaki toko. Po Chwapa ezali pe ezali kamba ko kamwa oyo ke na Chwapa. Ezana ba elimu susu ba bimana kata Chwapa. Dans la parti politique X que lelo mutabima député mais secrétaire général parti o bimisa député national ba akoma même pas même le secrétaire général secrétaire général ba parti wana ba koma Chwapate. Très bien. Ba population ba ga moto to voter dans la parti X mais ba éviter gérer au quotidien la bango ba éviter ba éviter. OK. Mais lelo population a Chwapa ba yeba yi koleka kolala même na butu mbula gopola na secrétaire général ya parti politique ya rep. Oya mona mboka Giloando akendaki kwaye ba souci ya baye ba repienne na ba repien o bazana kati ya province na Chwapa ayo kabango ndeta ngwazongi akopesa rapport na initiateur faut tout sala bo kokoma na bino kuna musala elekana indele bon mais tant to komi na Chwapa musala bon musanzo zalaka tant bokoma bokutana bato bazana terrain ba moko bazana ba guerre pona ko welela. OK. Alors esenga monene lera komi akoyoka ba couche nyonso abandi consultation abane consultation na ye a consulter ba homme ya batoneti ya société civile ba homme religieux de ba pasteur ayepe na ba quartier a consulter itaka bato a répéter. OK. A consulter ba couche nyonso ya mbaye bango abino po parti politique na biso ezali parti za kolanda vision de l'état. Alors avant na passer na ba nomination na nipo na ye ba mayel na bino eza bino banganga nzambe ba pasteur bato ba société civile ba bandi ya ngumba Chwapa bopesanga mayele ya banene nene bato wana après avoir kosolana bato wana bapesi ye ba proposition nde amonaki na baoko ke ake na place bazongeli kombo wana ake na place bazongeli kombo wana nde saye aleka na ba nomination wana. OK. Ba nomination leki kitoko. Ba nomination leki kitoko moni ke sans bruit parce que là on est ça bato baboy après ko nommer za makelele la protestation ya ka moni ke leki kitoko parce que ase musana kitoko lega longo na Chwapa oyebi kisuka longo na bwende pona kokende itinanga shiraki nini abengaki bayi bato ya befale ko befale zali mboka mama na ngai mama na ngai za muto abefale papa na ngai za équatorien de befale za kata Chwapa abengaki bayi bato ya territoire ya befale wala ko gai otambola te bayaki ba notable nyonso bayaki abengaki pe bato ya Jolu Mokoto bayaki okutana ye na kati ya bwende ba nomination wa pe elekaki dans le calme après on a zwaki nzela ko leka bokungu na nzela yebike nzela route numéro 8 na biso na problème oyo mona mboka Giloando pa numéro 8 yango na ngana tuna bokendaki nano na moyen de transport nini bokendaki na nzela ya mai bokendaki na nzela ya mokili non nzela ezaki liboso tolega nzela ya mokili kokita pona kokoma na yemo soki nini
nde toyaki kozwa kano rapide toye mituka siko na nzela mokili eh. bomonaki situation nzela état de route wana route numéro 8 tokutaki banzete donc omona bokóma na nzela etikali moke ezipami mpe na matiti likolo très bien bozoleka na mutuka ifo bana okata mosi bokuta mpe banzete ya minene ekweyaki fo bana kobenga bato wana okata mpo ke boleka na mutuka wana tronçon numéro 8 oyo ezosangisa équateur na Kisangani donc yango nde ezalaki matata route nationale mais mona mboka oyo des fois depuis affaire na Kisasa akoma andima abino mpona parti politique na ngai oyo naza kogere kwa quotidien na sengeli nakende komona na ngai na bango tosolola nde andimaki mpasi wana na équipe nyonso oyo akompagnaki ye tokendaki mpe todongi na kimia. Alors merci beaucoup mwana mboka Yvan tokomi na suka ya entretien na biso message na bakongomani mpe na bajeune oyo baza na besoin baintégrer arepe ya mwana mboka Gelwande. Non mais bandeko na ngai naza kobelela mingi arepe bato fo bayebaka arepe eza te nde bato balobaka moni arepe ezaka mpona exchange Gelwanda aponaka bato boye na boye te. Arepe lelo eza na 26 province nyonso ya République démocratique du Congo. Arepe mpe eza na monde entier mobimba et puis soki bato batiaka na mituke no soki oye na arepe nde baye koboma étoile na yo soit baye mpo babebisa vi na yo te. Faut tozwaka exemple moko esengeli tala parti oyo lelo oyo tata mokondi ya ekole na biso azali aza na parti politique oyo mpo bada pouvoir s'appelle 33 ans d'élite. Très bien oyo babundaki pendant 33 ans mpe lelo baza kodraine baza na kati ya pouvoir. Alors biso arepe toti kofete 3 ans na biso ezalaki mois passé oyo yango esili oyo lelo tokoti touta kofete 3 ans na biso. Alors koloba te ke lelo na arepe parce que kana ye parce que na yo kaka ke no soki esimi te nalobela yaka alakisa engagement na yo mipesa na arepe zala na loyauté envers autorité de France na yo secrétaire général na yo président ayi na yo cadre okuti na arepe nde kosala ke lobi na yo ezala kitoko. Arepe ezali mpona bolamu ya bato nyonso mpe toza kotambola na kolandaka vision ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo lelo azali kolala butu moi mpona koluka solution mpona peuple congolais mpe azali kolala te mpona kolukaka solution mpona bandeko na biso loka biso bato dinkonzo akokoma Goma Bukavu nayebi baplace oyo bandeko nyonso wana baomona pasi. Alors loka tata mokonzi ya mboka susi wana mpe azali kobunda ntongo pokwa mpo lelo ke aluka kimia ezonga mpe kimia ekozonga saa mutu mosusu akoloka biso mwa peuple congolais tokozwa solution mpe kimia ekokota kati na mboka na biso. Merci peuple congolais, merci pour la confiance bopesa biso, merci na ndenge bolandi biso tina suka bos abonner, bo partager et kosala biso bien. Tokutani prochainement.